Kozala, ennemi to Kozala, adversaire ya Carine-Mokonzi. Na moni neti bato mosusu bakomi kowelela bazala adversaire ya Carine-Mokonzi lokola Grace Mbisi ndenge azalaka adversaire ya Carine-Mokonzi. Pona koyeba yango antuka ebongi tosolola mwa moke. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko antuka eza likambo kokamwa. Non, eza likambo kokamwa te. Soki tozali komona oyo ya biso Jael andimi alobana Papa Robo ezali te pona ba émission Papa Robo asalaka. Ezali parce que film ezali kobima. Bien sûr alobi basalelaka ye promo na la mama. En tout cas, ma page à Kitoko. Les news des stars, en tout cas, ma page à Kitoko. Alors, et ça, les lakaye promo, en tout cas, to tchete mbete. Mais, promo nini na mokilioyo, na lobi bien. Na monde ya YouTube, na ba Congolais. Nani, akoko sa le promo, kombo nini, e koko kole, na promo, e zakaka moko, ya Carine-Mokonzi. Oyo ye Jael Show azobenga kingani. Bonakanisa boyokaki bien to boyokaki bien soki boyoki bien te bolanda video oyo eza na site nanga oyo alobelinga bokoyoka alobi soki yo sala chaîne na yo polobelaka kingani ebongi bolobaka makambo na bino donc kingani wana atana tuni bino te sambole zoba, mais si boyebi kingani nani. Alors, Jael Show, pourquoi aponingai? Aponinga po parce que Jael Show atalakanga. Jael Show lobi atalakanga te, wana eza façon de parler. Mais Jael Show atalanga. Donc, moutali boso na ba chroniqueuse, oyo batalanga, parmi bato wana Jael Show azana kati. Jael Show azala koyoka telefone même soki na bengi. Jael Show azala koyeba même makamususu soki na ina sala. Mais soki Jael Show atakenga ezateke azana posa atakenga. Ezali na posa ya promo na ye. Bien sûr nga naza mutu ya kosala promo te. Promo fasala na Carine. Mais akobandela rando na Carine wapi. Soki pe alobi azongisela ba page oya Carine ya batu oyo bakumisaka Carine-Mokonzi to batoyo bazalaka na sima ya Carine-Mokonzi ou bien batoyo balingaka Carine-Mokonzi mingi. Jael Show ayebi kuna bakupopule na ndenge moko akoki kobungisa mémoire. Alors, sikoyo soki bapupolie makasi akoya kobungisa mémoire, donc elakisi troisième épisode ekoki kobeba. Mengai Jael Show ayebike nako pupula ete azanango sir à 100%. Voire même tango batalaka biloko nanga moko na prince lukoki bakatani na koseka. Bongo champagne overdose. Yekutu, fan nanga na nenga kosakana te. Je crois bien, soki mundelene atiki biso, avanga, en tout cas, nazasir, akoko zala yangai, to sila na tina mokili, na suka mokili. Alors, yango wana bazali bafana nanga, batali bien na batwa Carine-Mokonzi. Bien sûr, abambikinga makambo bele, mais inchina loba po yebi bien. Achenga, mutu a Carine-Mokonzi oyo alobelaka Carine-Mokonzi yango atangi kombo nanga.
mais ayebi malamu bien yango aza kobanga bamisusu wana. Sikoyo ayebi ke na kopesa réponse sans kofinga, sans koloba. Ayebi yango malamu. Yango aponi ngai. Surtout lokola poninga na yebite soka kosala susu mususu. Botala kaka même mikolo yo asala ki be mission te. Aluki asala wana po azape na sijete. Alors na kanisa azwi idée to ba pesie idée pourquoi pas orioze la filme Simba Papa Robo ye akozongisa eloko te. En plus na ndimite acto lobi turoyo okofula ye parce que bazali ko poster biloko ne na Carine-Mokonzi. En plus ndenga zawana sa fula maki deja na kombo ya Carine-Mokonzi, ya Chantal Bola, ya Chimène, ya non Chimène Muntuari. Donc ezaba kombo oyo jelisho ayebike po jelisho alanda ba video wana nyoso banda ebandeli tangu nazala kotia surtout tangu na lingina tia jambivier na musala jelisho azalaki toujours prewana même tangu na ningangi na tia camarade ne Fivet akota na chaîne nanga bazalaki toujours bango mibale. Alors jelisho ayebi presque nyonso mais jelisho sokazo sala boy ezali uniquement pona oya ye filme aza na besoin ya rando moko ya propre, aza na besoin ya clash moko ya propre ekangisa ye na Carine-Mokonzi a continuer to azala adversaire loyal parce que aza na posa oyo ya place net ya Grace Mbisi. Bien sûr aza ye moko te mais awa tozolobela ye pamba te Pamela Chekola yepe azana besoin ya place wana. Mais tozolobela ite, tozolobela nde Gel Show. Yango Gel Show ayebi ndenga kokosala te po akoma na place ya Grace Mbisi. Akoma lokola Grace Mbisi te, mais akoma bakoma ko considérer ye adversaire ya Carine-Mokonzi, adversaire moko légal to adversaire moko modèle kaka batu bamonelaka Grace Mbisi na Carine-Mokonzi to ndenge bazako mona Gloire Olangi na Congo na Carine-Mokonzi. Mais alors Gel Show est-ce que ekosimba to ekosimba te wana en tout cas ezana no problème bien sûr abengi Carine-Mokonzi kingani. Bon na place ya kosukisa en tout cas boyebake Gel Show na Carine-Mokonzi ezali ya kobeba. Bien sûr Carine-Mokonzi asalaki makasi apesaki loboko na émission ya Afilora, apesi loboko na kosolola na ye na telefone, mais Gel Show azopona kaka azala adversaire ya Carine-Mokonzi. Yango wana abandi liboso na ngai, abandi nanga parce que alingi te bapupula ye na ndenge ya kosakana te na batu neti baliboma ya Carine-Mokonzi. Rose Bombo officiel, Mère Fashion de Nantes officiel, Naba Mama Anne Mokonzo bazaka na kati, obakisi ba Choupette, okoti na ba Yves Matondo, eza na batu ebele oyo soki basimbiye, en tout cas akobebisa film. Yango aponi ngai. Menga lokola poninga na sepeli pe kaka po tango mosusu na 3e épisode akotianga parce que azolobela vi na ye. Lokola azolobela vi na ye tango ekokota partia suka mutalukeli rando ezanga mutalobeli ezanga. Alors fatia Papa Robo en plus pe na sala vidéo pona ko souhaiter Papa Lukoki na Mama Lukoki 50e anniversaire ya bolingo na bango. Na kanisa Papa Lukoki na Mama Lukoki ou bien Yaya Lukoki na ya mwasi Lukoki bango basepela na hommage o na sala na bango ya anniversaire famille wana pe esepela. Alors ngai pe na sepeli na oyo rando oyo ya mukelekete Gel Show asalelinga pamba te na kokota na filme na ye. Yango wana esala ta succès ponga na fulama, vraiment ko fulama lokola eloko pema eloba Chantal Bola Mama Paradis ex-reine de Rando, mais tango mosusu ako récupérer titre na ye. Ciao.
Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment Mbadi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Babengaka Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment Mbadi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Babengaka Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.